des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Nous sommes venus officiellement lui annoncer des dates. Nous avons presté en Europe. Et comment on entend maquillage petit? On entend maquillage petit. On entend maquillage petit, va non bon bas là. Mais comment on entend maquillage petit? On entend maquillage petit. Tilinda Obala, Anaïsa Obala, Maria Bali, Amina, la fait maquillage. L'enfant maquillage, c'est Marina Obala, Ziza Obala, Yamilo. Je refuse le maquillage. Jusqu'à ce que vous Obala. Des dates. Officiellement, nous sommes venus officiellement, Louisa, Maman Louisa. Si on a les bateaux, on a des réseaux sociaux, na ngambu ya théâtre, parce que nous avons na ngambu musique. Kofinga bateau, obimisa mamatia bateau lukuta, et ça kaka bino ba fanatique asila. Nyo soto pour na nini, na ebi ko gérer ba fanité, na ko gérer ba fanité. Ma femme va gérer à Bangote. Promotion, il y a un film parce que productrice, scénariste, actrice, comédienne, Belinda Kandi. Et Lelo, à l'Ongoliso complexe, il y a cinéma à Congo pour vendre. C'est pas donné à tout le monde. Madame Belinda Kandi, jour pour jour 2026, a totalisé tout la belle Oyo Bella Production 8 ans. Il y a un moment où publié dans ma page, dans ma story, 8 ans déjà, depuis à fond la chaîne Oyo Belleville TV, Bella Production Zawana, à Tata Narate, à Zawana, toujours moi aussi à ma casse. Andeko ba bengami ba fan ya sila. Est-ce que ngana tout na sila? Bozo vidéo bo katela sila bo tindela, s'il vous plaît, bo tagele nga sila. Si là, où tu es collé à la sortie médiatique, on l'attaque robe à vête, na mouscarpin. Si là, est-ce que vous avez appelé un fan? Mitala yo moko fan na le papier, est-ce que vous avez appelé un fan? Oh bah y a peine à soutenir là. Pourquoi on a tout une question là? Au moment on a un moment aussi là, tu film ya sika. Nyo surtout yo les conséquences ya émission ya elamba robe à bavette. Robe à bavette na mouscarpin. Ndem te créer ma camion surtout. Yango na vie babakouk. Botika kufinga. Non na mona ba fan ya ba kumisa théâtre, soit disant bo tombo la théâtre, bolingi ko finga batu bo été. Boza na facilité na TikTok muta osala live na ye, mama na yo, tata na yo, tala kuna longi mabe. Yesu Masia. Ni beauté, ni éclat. Ok, la Bible. Oyo Carlo, mwana batusila, mwana masa batasala biso na bete. Biso nde tosala na bete depuis kala, biso nde tobanda osala na bete. Belle ya koluka voice oyo, je crois que envoyer la place et outi.
Mais soit mais que ça un chantage. Non dit ça quoi preuve au les que mon qu'il est nana. Ata ba to alia ba la nana ba yosi la taka ba marina na. Bon inai. Pour la nani. Un petit nan de mona bela ba na YouTube karate. Avant maman livre à joie. Amanda YouTube kala. Elle a ko gagner bon. Pour pas la peur de la ko kadi la tout. Elle a coupé sa tête et le côté monté. C'est là qui bon là. OK. Mais pourquoi kakatango? Maman Olive a vu à Tché, a commis, qu'on représentait la comédien, de Moni Belvi, elle comment on peut ça, la pas bon. Ils avaient un bon, la maman Olive. Et puis, qu'on peut ça, les acquis stratégiques, tout ça là qui. Dans la monnaie, il n'a pas ça, c'est la idée. Jamais c'est la cour évitaille. Il n'est pas qui à la patronne. Il n'est pas bien à la patronne. Donc, bon, maman Olive, et ça, qui périqué, c'est. Quand maman Olive, il faut vomir, il y a deux moni haine, on est à ma casse. Non, il y a là, histoire à l'île. Mais au balance on a mis en avant goût tout ça moi ça va aussi la madame mingi je pense que il coule dans souka on a entendu le voix sur au Cameroun moi va aussi là moi ça va ça la biso na bité biso nde tout ça là ma vie depuis kala biso nde tout dans ça là ma vie Melvie à kuluka voix sur je crois qu'il aurait la place et outil mais soit mais que ça un chantage. Non dit ça quoi preuve au les que mon qu'il est nana. Ata ba to alia ba la nana ba yosi la taka ba marina na. Bon inai. Pour la nani. Un petit nan de mona bela ba na YouTube karate. Avant maman livre à joie. Amanda YouTube kala. Elle a ko gagner bon. Pour pas la peur de la ko kadi la tout. Elle a coupé sa tête et le côté monté. C'est là qui bon là. OK. Mais pourquoi kakatango? Maman Olive a vu à Tché, a commis, qu'on représentait la comédien, de Moni Belvi. Comment on peut ça va pas bon. Ils avaient un bon, la maman Olive. Et puis, qu'on peut ça les acquis stratégiques, tout ça là qui. Dans la monnaie, s'il n'a pas été pour la chaîne, dengue, il y a pour la chaîne, à comment on a compris qu'il est à risque. On a la production. Je ne vais pas la peur de la côté de la tête. Elle a coupé sa tête et le côté monté. C'est là qui bon là. OK. Mais pourquoi kakatam? Maman Olive a vu à Tché, a commis, on représentait la comédien, de Moni Belvi, comment on peut ça va pas bon. Ils avaient un bon, la maman Olive. Et puis, on peut ça les acquis stratégiques, tout ça là qui. Dans la monnaie, s'il n'a pas été pour la chaîne, dengue, il y a pour la chaîne, à comment on a compris qu'il est à risque. Avant, on a un mec qui a un handicap. Après ça, dans l'handicap, moi, la façon dont on a la chaîne, on peut faire la façon dont on a ils ont dit que l'handicap, on va prendre ce qu'ils ont tout ça, mais on va tout ça, mais la paix. On va copier ça, on est bien, on est ligne. Oyoka combien ça Oyoka. Après, c'est quoi? Plein matanga. Plein matanga, Carolina. Et là, on a deux matanga. Mais Oyoka décide là. Alors continuer à monter Babiloko quelque chose, ce qui rend l'internet, on va se la vie, on copie la caille. Après, manki, tant qu'on a manki babia, on s'en va, on peut donner la musique et tout, pour faire la qui coach et tout, la qui sous. Et ce que tu sais, tu sais, manki paye la fille à bien, sur le best témoigner quelque chose, au moins, on va le couper la nuit, on fait la scie. On est dans la stratégie de ça. Kama upanda poiti na motema mwaje nani msambuni ati ya karibu nani msambuni ati sanini nani msambuni ati sanani kiti ezaki pona ba tika naye apesa mbona ni tsana za raita mbona ni katika mbona mbona ni katika kopesa parts mingi apesa kutumia hata bila kutumia au kata mtu 15 toka ni kwa hii wewe tika na 10 na pesa dato après voilà nous tous les amis ya mbona ni na mbeto sana kwa sana sila parce que là on travaille tout le temps hata demain on a Oyo mo boye, bien planifié, bien coaché. Donc il est calme. À comment utiliser le mot pour assumer la comédien. La stratégie à la mise sur laquelle
après ça va comédien il y a retourné autour il y a 2 mois 3 mois comme ça aussi l'homme quand la va quitter la stratégie va mieux se mettre en place alors jamais si la colle les cahiers il n'a que ça c'est la vie jamais si la colle les cahiers il n'est pas quitter la patron il n'est pas dans la patron donc le maman il est ça qui peut réquer quand maman dit pas qu'on voler les deux bonnes témoins en place mais voyez leur petite histoire avec lui voyez mais on balance on a mis ça avant tout ça moi ça va aussi la maladie je pense que écoute la souka voilà on entend le vent bien sûr on calme moi la aussi là moi ça va ça la biso na biti biso de tout ça na biti puis kala biso de tout ça na biti la vie et on peut voir sur je crois qu'on est la place et on dit non soit mais ça va chantage Ah bon? non ça peut la preuve on les a que Ah bon bimisa. donc il est nul T'es bon attends bimisa. regarde dans la guinée là et c'est la tata va marina là pour la minani avec une de nous n'a pas dans YouTube card avant mon livre à joie on a YouTube card elle a quoi gagner bon je vais pas apprendre dans la côte là Yoka audio oyo eza biloko oyo eza bana mai bamoni ke matière eza te matière ka bibembe na bibembe ebemba Caroline ebembe ya comment on appelle ya wata ba créer moi eloko na bango oyo bayeli biso sur la toile soko lokola bo créer yango et c'est Mida Sila Vincent Botema on va analyser ensemble au moins bino trop c'est trop buzo belinge leka bino likambo ya kingakati oyo belvi adelegaka ye abengaka ba comédien apparemment likambo yango eswa bino so bokenda kingakati belle fille je pèse bien mes mots abima na libala abimi na finance a bien bon tolinga to sa bino plaisir effort nyonso o belle fille asali sur Belle Vie TV po abanda ko buka oyo azobuka lelo oyo en tout cas bino bondima yango te oyo Belle Vie aza lelo pona bino c'est maman Olive miet oyo Belle Vie abanda ozwa na kingakati yango nde komisi ye Belle Vie lelo yango nde bengisi ye la patrona selon les Abakouk. Belle Vie abanda kozwa mbongo ya maman Olive pona kokanga ba comédien pendant 3 mois pour jouer kuna te pona okanga sila. Mais vous êtes malade. Belle Vie wana mutema mabe hypocrite. Si la vanda n'est pas Yves Lubamba na Top Vision. Yves Lubamba, si je me trompe pas. Yeah. Mais on va bien dire Yves Lubamba. Avant d'avoir kuna na Top Vision, bakanga est en prise. Il y a $200 par mois à cause jouer place sur sous-souté. Il faut vendre jouer car wana za lo capi ya Top Vision. Belle Vie atali air Belle Vie comme na Top Vision. Yé mutaeki na sila. En plus sila a coaché yé. Er wana sila sa sila ki. Asila ki lokola mungu na kata mai. Asila ki lokola sucre na kata mai. Sila comme lokola litanga mai ya misu. L'océan. Et nous n'en avons pas. Et tout l'océan. Et ça, inondation. Belle Vie alors, à ça qui m'a mis sur maman à gare pour la sila. Et tangi. Et puis, si fleuve nene. Le loba les abakouk bokima, c'est grâce à Belle Vie. Taka babilo qu'on a bino. Ba bêtise na bino à chaque fois na Congo à Belle Vie.
bazo babolono na maboke kuna na Sinar. Belvi mwana muke bakambo belvi asali na ba âge ne ya miki alata uniforme. Thérèse osali ya mutu. Et puis na âge ya Belvi, Thérèse bando sala nini osaki na nini pe osaki wapi. Yebisanga na âge ya Belvi. Thérèse osaki wapi obando sala nini pa mukolo. Yo zane mamale ki ya Belvi, oza ya Belvi te. Po bino na maboke mutu osaka na 30, ba misu bana to yeba bango ti le 30 ezoko na nukati. 30 soka takangami na 30 ko matate e ko kitate 30 memangambu chiffre 30 na maboke na 25 e memangambu. E komanga na bota na bumwana te. Okosi mwana na sokola yo ko okola te. Soto zui age mwana na yo to samisa to epesa la kanana ndaba. Nta bebe azaki. Po bino na tete bino suba baniki. Thérèse yo bosani le lenge yo ya ko sokola Belvi. Le lengo yo ko kanga Belvi muyibi nenga yo na Gabriel elonge kuba o mama akoma kolata pamperso masube loko akena poto ba traiter masube tiko ko tangi na bilamba Gabriel akoma yo ko lo ba loko apena munene. Thérèse oza imbécile moko na mona te banda mokile banda. O mani ngai ne ba jeno salaka na ona kata ba poto moi je vais te grosser. Il faut vraiment, mais quand on a ça, je te signale que petit bout de Belleville, la race américaine, maman Koulou ta famille Bota et l'ombe CC. Oh là, les Sarabatu Kao na YouTube. Je te signale que je suis à Kinshasa. Je suis bien et bien avec toi, ensemble, en Kinshasa, la capitale de la RDC. Ngai. Thérèse. Imbécile ya Thérèse bolole ya maman mobibe longue kube longi mabe yo et là on il va filtre ba tela na ba caméra ba ya ba mission de pesa on tout makasi yaka sa filtre ba mona lo lengo yo koma yo loko e condition dans état dans lo lengo yo komedi Thérèse on a maladie s'occuper na maladie aux ango pi secret telemi yo mikolo makasi Thérèse secret telemi yo makasi ko linga te o sala crise na o ebiso on lo nini que on comprenne te batwa lobe la Belvi ba ya ofingo pamba yo bosani lo lenge yo ko finga Belvi lo bi Belvi asa mwasi e ko boto la mobali ya batu kibongo mais to comme na niveau azo mobali ya batu kutu maman livre bengana ka ipo so mobali ya batu ye maman ngo soit disait lo bi ka bengana ka Belvi po so mobali ya batu mobali oye ba do betela to la saki mobali na ye abandaki na ye. Voyons le royaume de Yébi histoire à Makamu bien. Thérèse, yo mwana na yo Sabrina, ceux qui Samira, ceux qui Sabrina. Mwana na ya na TV pour na obenko rappeler Belvi que Belvi a même zemité. Yo boti nini. Parmi mes influenceurs, ba otanga cherche adore maman na ya zo pour la mabele. Ba otanga mwana ya Thérèse. Parmi ba styliste à monde to ba ça ba défilé ba nani ba otanga mwana. Didi Stone oya Kofi Olomide na mama Liana. Mwana na yo. Mais pour la nini bino mosala kindoki makasi. Yo boti mwana opesi mwana yo moko sana na éducation te. O boti mwana za éducation te mwana bandi ko bota soki na 13 ans na 12 ans. Thérèse. Mwana na yo aya ko expliquer biso de Belvi ayiba eli papa na ebité. Belvi bandi ko koma scénario et pas major bisadidi. Tamu yo mamane yo mama veni mwana kingabwa message na yela ki na pesa oyo yango wana soki yo yoki na ote mwende ngole ka be mission na pa journaliste ba tukaka po bimisa wa eza kati na o bienvenue mwana kingabwa soko obatuki yo obeti libaku o toucher bela o katoloba bela na motema donc soko toucher CPA roya pitbull la race américaine roya na rolia yo bienvenue mwana kingabwa président Sinak keba na yo ti ozo sabe mission no mi kengela milengela bebe za na batu moko be bitu na bango baluka ka mabe ondima te ke to pesa mbote un jour ondima te ke to respecta ka un jour on va reconnaître biso to rabatu mabe olobi Thérèse a ko sala émission la famille Libota, ba famille na ba familloise.
J'espère que biso total la émission là tout monde madame bakati na page na TikTok, bakati na page na Facebook, biso to monia. Pour que musique te quand na lobby, là na contrôle la sur cette fois-ci qu'on a quitté mo sur le terrain. Et puis partout là trop. Mais quand on est dans moi sérieuse parce que dans le but de la lingala, parce que trop sollicité à l'international. Donc bon, on a tellement grand, tellement sérieuse et tout. Donc même qui là, il y a encore voilà caisse. Et dans la course en actualisation. Donc pour n'ander, mais qui là na caisse, et ça pas trop parce que va procès nous couper na yo qui a pas trop mal là, mais va trop bien. Ah oui, ça va plutôt mon bête. Trop de contrats aussi. Donc il y a pas tout bien comment la guerre nanga boni duki na makam nanga mais era ngo bo somo la crise là na bestoma pauvre par rapport à makam nzambo ça la vie nanga bino ngo boni comme ça benemi nanga bokota na guerre nanga côté ba camarade na bino kuna ba bala ka bino bo bala te mite makwasi ngane mtuna ne mana pide mobile nanga boyo kinga côté bozwa ka te nanga na sala te ya par rapport à ba camarade na bino et comme net ça on a ko civique ko civique capo. Non, mais dans le domaine du système artistique. Donc, quand on est comme un professionnel, oh, quand tu es encore, voilà. Il y a un sac à juste pour la vacances à 35 ans. Juste. Donc, un menu peut m'entendre aussi à 49 ans. Donc, on est encore là. Challenge rendez-vous na pourquoi na life. Yasi ngapi na baki na kuya ngane na mtu ngagezi mawetete yango basone yango mais soki penza okofinga na ta bêtise nazali naki mutu mabie na ngapi na kipaka kokologe monfunya oswana na 100 personnes na seconde la fille de tato na bomba te brasa nanga eza ana sakana kate soki ayesu su biloko ezali biloko eza neti mutu kwa ngana kubwakiso bible ekweyi mpo mona ke bato yango bazwi dépression moko bakomi kaka abwakisa ye bible jamais liboso na ça sert à rien misala mabe ezomonana kaka na miso c'est tout na yo beta o ekomela yo beta le passé na yo beta makambo o kota bokanga kitoko bokota na ya Gabi merci bokota bokanga kitoko ya Gabi merci bokota bokanga bien ya Gabi tant osaka ba émission na yo pourquoi pas betra lisolo ya vie na yo ya Gabi sala émission beta vie privée na yo beta o ekomela yo beta le passé na yo beta makambo o nyonso tu yo sala na le passé na yo ya Gabi ko shokanga baninga ti ya Gabi ko shokanga baninga ti so you muta pesi age na ye bia kati age na ye eza po na ye ya Gabi ko shokaka baninga ti ya bien ti yo zo sala émission zo ngoko tsa ba vie na chaîne na yo bato ba mona chaîne na yo suivi eta na ma fin de mois ekoti simbongo zimbongo wana osombela mo billet mati avion maintenant ozo choquer baninga tango na butu na yo tango yo lobaka ke okosalaka bapriere oyo osalaka tango na motu mosusu priere na ye elso eza ya mabe koleka ya yo na kamwe eloko bato babosanaka yango wana vraiment makambo tozovivre na minute oyo c'est honteux mais honteux ya honteux penza c'est-à-dire que ya Gabi aza na esprit moko boye aza na esprit moko boye ezoguide ye comprendre na se ndeko moko azomenase natalaki video yanga bandeko aomenase Kovo d'or si je me trompe pas mpoka na boyi kolekisa baaudio nyonso azomenase Kovo d'or azoloba ke non azobelela bayoutubeur tu banani azobelela bato bapekisa Kovo d'or mpo alobi ye soki akoyela ete akoyela nde moto oyo alobelaka mais ya Gabi yo avant banda komenase ou bien avant banda kotia Kovo d'or na défi ou bien opesa exercice mo boya sala ou bien opekisa yo en tant que mukolo
Kande mokile pesinga H. Na koma na ngona leka. Et comme ma prière pour nanga. Ezra mabanga oyo na otongela monda kwa finanga. On a vivre longtemps. Nzamba sunga pena maloba na bino nyoso elata nzoto. Na kokisa ba H wana. Merci. Nakati. Ba H de so pesinga. Na komo pambola nzamba. Ayoka izala kwa ba prière na bino liboso na ye. Afungole kuka liwali boso na ngate. Atikanga na vivre. Na kokisa ba H bolobi. Na kokisa yango na kombo na Yesu. Na simba mabete na tika bana ngate. Mwana ngaza muke na kokisa ba H wana. Na bochi na kimukolo na kolisa ye. Nzamba sa Bozanga na botele misi ténèbres. Boaka na posa obebi sinanga musala. Boana posa ka na tuni bino na question. Est-ce que son un pasteur manque là? T'as besoin d'un pasteur manque là? Neti bobo comme ça maman pasteur. Vous connaissez la semaine que comme pasteur. Vous créez toujours des polémiques. Vous cherchez des problèmes. On a évité ce mot nini. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant une question bolinge linga nini. Bozo luka nini. Muto samela mabe. Muto samela te mabe. Bolingi nini. Biso to wanda kana TikTok to finga naka. To fonga ba live. Tapotez bien le signaler live s'il vous plaît. Bien connexion na ngala ebité. Bon tapoter au signaler live. Impossible. Bon. On a pour acheter. On a pour réussir ta vie. On a pour acheter. Nani ngate na onuna. Nani ngate na okola. Ne souwe na ngai. Souwe na neta ngana kola. Ngana simba nzete na kusaba ajo boza na posa wana. Soki komi na okumi sanza boye po ani. Tata na nga kufa na 34 ans. Maman na nga kufa na 30 ans. Yayo ngana landi akufi na 35 ans. Akufi le 17 septembre. Abotama le 19 janvier. Akufi 45 ans. Oui. Donc, si on a côté 45, 46, 47, 48, 50, la réalité sur la hausse l'ensemble d'action de grâce à Ndéli. Dans les lignes qu'on a qui s'acquit, dans la longue tomba, il y a un coup avant 45 ans ou avant 40 ans. Vous voyez, on a 40 ans, choc, on a 30 ans. Bien aimé, on a 30 ans. Na lenga na lela na banga la sala fièvre pendant 2 semaines parce que ça âge maman na kufa nango 30 ans na kasa ngama na sala en grande sœur na sala crise wana ta abina na usita ngona beto na kisa bi bobi mo ka 30 ans la sala crise ya nani ya choc ya âge leki na mbabi ya ngapa na sala ngo ta ko 30 ans ya na ngapa kufa bi sala yango parce que grand frère n'a pas bien sala yango. Parce que tu confus ma beauté, tu es mal qui est. Maman, vous avez 30 ans. Donc, il y a la kolamuka. Kobaksa miko na vie. Eza, bitumbananga ya tout le jour. Tant sur ce qu'il y a pour m'acheter, il y a un pour ça kolanga. Na les 50 ans. Na simba bakoko pour maman na tata na ba koma na âge wana te. Donc chaque année na baksa na vie na c'est pour glorifier Dieu. Na tanga wala na bino comme vite. Nga âge est précieux. Tant soubino vous en sonya âge. Bona pour ma âge boni ko kola na bino te parce que vous a nga na poso kola. Là, on a une différence entre Babochi et Nabiso. Là, on a une kati singa ya kokufa avant. Il y a mort sibite, il y a mort qui 45 ans. Max a 30 ans. Biso de l'équipe à 40.
nzamba obati biso tokomona ba 50 ba 60 toleka esika baboti na biso baleka ye te 3 semaines après akufi ntango azoloba nanga nazongisele amen yaya toleka tokufa te toleka John a fait dans 3 semaines. Vous jouez avec des âges abattoirs. Et alors, ça, mon amour, tous les jours. N'a pas que ça 45, n'a pas que ça 46, n'a pas que ça 47, n'a pas que ça 50, n'a pas que ça 60, n'a pas limitation aux ténèbres qu'on ne peut pas dépasser. Parce que mes parents, ils sont arrêtés à 30 ans. Et grande sœur, on doit pas avoir courage. On a parlé de ça 3 semaines après Kofi. À ceux qui ont 45. Donc, on a la et ça bitumba tous les jours. Et ça victoire. Nous avons comme le banapino. Bah, âge au PC. Na osenga vraiment kolo kande mokili pesinga âge na koma na ngona leka et comme prière pour nanga eza mabanga oyo na otongela monda kwa finanga on a vivre longtemps nzamba sunga penda maloba na bino nyonso elata nzoto na kokisa ba ashwana merci nakati ba âge so pesinga na komo pambola nzamba ayoka izala kwa prière na bino liboso na ye afungole kuka liwali na simba mabete na tika bana ngate mwana ngaza mukela kokisa ba âge wana na bochi na kimukolo na kolisa ye nzamba sala ngolu maloba na bino ekokisama na kokisa ba âge wana ba 47 ba 50 ba 55 Seigneur ayez pitié de moi na simba te maloba bato na avancer maloba na bino comme il bon de langa Seigneur kande ba oloba ekokisama na lekate na tikala te na traverser na ko boyo cholanga te j'en ai vraiment besoin courage kokola na na oposa eza prière na tous les jours so tombe tant so de tema à la meute mani nga so la te na beto na kamona na kina
na pardon naluka nzambe na ntina nayebi pourquoi me mpo naluka nzambe mpo namoniki bitumba na bino soki eza sunga te mosi bobebiselanga réputation na mokili na ndima bongo bobebiselanga su ministère mposa na bino yango wana soki natika nzambe nakende wapi nazokata soki bolingi natika nzambe mpo nakende wapi pokotolia bosi bobebiselanga bopesanga baidentité na ndima nakimeli kotoyo namoni soki bobando ya mpe koto ya bonzambe soki nasala ndeni na moïse nakuta na nzambe na désert mifo nazonga ntina egypte nakutana